Radio Télévision Lissolo, votre émission préférée. Koloto Zambwana Joachim. Tole, Yoka. Yengaye. Koloto Zambwana Joachim. Prof W. Radio Télévision Lissolo. Maman Annie Ntemo. HM Dikete au carré Mokonzi ya mama Odon Pambo, le grand dépositaire célèbre Papa Isabelle Bele Bala Komi Prof W Mère Solange Soleil Mamisé de Bruxelles Doleka Tchoba Charlie Kachila Radio Télévision Lissolo. Ah, Maman Annie, Maman Annie Nabiso, Koloto Zambwana, Joachim, le commandant Ibu de Suisse-Irlande, Joe Chungo, Géomètre, la princesse Pauline Djema Chungo, Koulete, et Jude de Zandam. Tchoba, apporte de réveil, le chant de miel, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques, full option. Tchoba, Charlie Kachila, Odon Pambo, Mère Mélanie Itali, Gabi Inaliège, Rico Ziana, en direct de Berlin. Tchoba, ah ouais, Radio Télévision Lissolo, votre émission préférée. Koloto Zambwana Joachim Kamata Yoka Tchoba c'est la prof WR Télévision Lissolo. Koloto Zambwana Joachim Maman Annie Ntemo HM au carré à Mère Solange Soleil Yoka Yabiso Radio Télévision Lissolo. Tchoba Yoka Pasteur Anangle Konyombe Christmas Jitkal Pasteur Atelier Pamo Kenke apporte le réveil. Yoka Radio Télévision Lissolo. Le roi de roi. Ah ouais. Le Seigneur. Radio Télévision Lissolo. Prof W. DSB. J d'Orange. Mère Solange. Kamata. Yoka. Tchoba. Kamata. La Charlie Kachila. On a commencé grand. Kamata. Tchoba. Tole. Annie Idebo de Bruxelles. Mais Sophie Mawaba de Balico. Maïda Dembo. Les grands pétroliers full option. Yoka. Ah ouais. La première dame de la diaspora congolaise. Maman Fessa. Tchoba. Tole. Yoka. Yabiso. Nicolodi. Tole. Tchoba. Ah ouais. Maman prophétesse. Maman Céline. Tchoba. Tole. C'est la 3 WR Télévision Lissolo DSV Diana sur le foot de Bouterland.
biso basotolana atana mosika radio lisolo eza radio virtuelle tonangai na yo ekipe moite tutusi kotekelengete o ekambamina DSV. Ah ouais, merci Nabandeko nyonso bozali kolanda biso to leki kuna na mboka États-Unis d'Amérique. Esika oyo kulutu zambwana Joachim ye aibaka kupasola mpoke na mpoko malelo toleka na to pesa ye maloba mpamba te toyoka lolaka epoto. Ya bandeko nyonso bozali kolanda kuna na studio kati na mboka ya Allemagne na cité ya Wuppertal. Na éviter de komayamba kuna communication est-ce que zali 5/5 na banzi papa na biso koto yo 5/5. Merci pour la bande nyonso bozali connecté en ligne kati na 3 fois www.radiolisolo.com